je présente démonstration de force. Population. Démonstration de force. Balobaki ke lamuka yali na bato te. Bato balobaki ke bangonde basara lamuka awa lelo bomoni bref à la population derrière lamuka. Tango na butu batongolo miso babwaki batrack pona loba ete meeting ya lamuka ozala te mais population ayebi déjà baje na bangondo moni population. Toyeto yo kao ba leader na biso ba oloba plus jusque là yali lokola mystère. Et puis nous to ba leader ba oloba mais la population va aller très motivée pour répondre positivement et puis massivement. Donc voilà, merci. Ici, je remercie tout le monde, la population. La mine de tout le monde a validé un avis sur le matin. Il y a juste ça que force et Ali dans la. Peuple a déterminé kotambola makolo koyemba nzembo assemble la président la bango oyo bavotaki elongo par rapport ya bandeko na biso lobby babeti piaka nesika oyo toza awa boye Gentili Ngobila na Chilombo baza incapable ya komobiliser 200 personnes mais nsima nanga bozomona etuluku ya bato baza awa bolelo. Mais oui, on va tester la biso na maboko. Mboko ya biso. Batu bakuta libanda te ba ko intimida ka biso na mboko na biso. Ya ngolo to eyo. Ba pesa biso te la biso mo to so makambo. To ba masuto. To ba poto kufa. To limi ko kufa. To limi ko kufa. So ba konzona ni kolo ba duwa ba biso ta le to ko limi ko kufa ko na mboko na biso. Yo to ni ko ka pe bande ko.